Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné et la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Congo et Kokendete. Congo et Kokendete. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Mabele à Congo ezali à vendre te peuple congolais. Mabele à Congo ezali à famille moko boyete o ba corrompre bango na ba Bruxelles bande kwa Kasai pa nyonso mais majorité na bango bazala sima ya guru na bango sima ya roi na bango balingi ba ko intimider bato awa na Belgique. En tout cas tokoboma na pona mabele à Congo. Lokola ba Belge ba colonisaka Congo boko kutana na oyo bomona na note loku maison et pas Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Mabele à Congo ezali ya papa Kimbangu notre prophète abetaka 30 ans à prison. O nazolo belaka ba diaspora ya Belgique. Boyebi ke to perda Floribert Tebe na bazan to perda Armand Tubulu etake diaspora ba bomaye na Kanam to perda Rossi Mukeli Chimanga Thérèse Kapangala Eric Boloko Loko Passer Lukusa Général Ngwala Pazuna Bekazwa Mamadou Ndala Nambuza Mabe Cédric Nyanza bato bakufa ebele na Kasai bato bakufa ebele na Yumbi bato bakufi ebele partout dans Congo na Butembo Beni partout na Bamakobolo na Bakisangani mais lelo tokomona mwana ya Tshisekedi oye moko na mama na ye Marte Félix na mama na ye baboma Tshisekedi po bazwa pouvoir wana mais lokola bandeko ya Kasai baza fou basepeli kaka na tapis rouge basepeli kaka po ndeko na bango akomi wana mais dans l'état il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien parlement na maboko ba Rwandais Sénat na maboko ba Rwandais ba gouverneur ya ba Rwandais ba Bukumesa Kisasa na ya ba Rwandais imperium ya Congo na maboko ari du politique Kanambe premier ministre ya Kanambe majorité soi-disant ba ministre de la occupation ya Kanambe. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave, plus que grave. L'air a sonné. Yango to seki na ba docteur médecin. Ba docteur médecin nyonso baza na Belgique. Ba infirmier, ba aide-soignante nyonso na kata Belgique. Na ba fonctionnaire bandeko tout ba travailler na ba colorante ba élèves na ba société tout le 17 ezali journée ya grand marche bo senga ba congé na kati ya Belgique. Peuple congolais, l'air est grave. Si lolo ti kolola eko défier bitumba oyo to sengi na bino tout bo senga ba congé ba mama ya aide soignante ba mama na ba papa ou baza ba infirmier na ba docteur bo senga grève pour likambo ya mabele soki botiki moto wana criminel il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien lelo ba Kagame abeng IDPS bengi Kagame na stade Kamanyola ba beteli Kagame maboko ba humilie biso ba bengi Museveni. Peuple congolais bana ba Congo bana Bandundu, bana Kasai, bana Katanga, bana Kinshasa, bana Équateur, bana Sud Kivu, Nord Kivu, bana Kisangani, bana Kindu. Oh, tout Congolais, tangami diaspora. Les 17 ezali méga marche. Ya munene, tozana na porte na mire na 12 heures. Le même le 17 yuana, to kabila bino CD ya Bokoto. Mais bino tout bo s'abonner na Bokoto TV. Bokoto TV, bokomona site moko à rouge, bo s'abonner wana. Peuple congolais marche tous la 5 minutes na ministère y affaires étrangères. To sengi na bino tout, ba congolais, ba patriote. To kotele mena Félix le 18 na Tongo, autre personne no pour le 18 na Tongo à quelle visite na maison moko sori ya militaire, beaucoup ba adresse tokozala wana na Tongo na pokwa nango 17h à 16h
na place Ezer kuna place balelaka Etienne Tshisekedi tobengisa ko ba diaspora tokosala face na batraite bacriminel bandeko na ye asombi bango na ba 400 euros na ba 300 euros bakodefie bitumba oyo. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave. Tout l'examen-message lokola Belgique ayo kakate baboma Kimbangu, baboma Lumbumba, baboma bakoko na biso plus de 15 millions de morts. Lelo baye lisusu ko imposer biso ba toutes plus de 12 millions de morts à 13 millions de morts. En tout cas, Félix Tshilolo okozala humilié le 17, okozala humilié le 18 na Tongo, le 18 na Poko. Soki lokolo koya le 16. Partout ya kozala na hotel, tokosala sitting na biso wana. Yango wana, merci mingi na ingénieur Steve Manungeli, mwana papa Manungeli, Steve azanga papa, azanga mama azofele. O lelo aza collaborateur na kati ya Bokoto TV, papi gene pe la personne bote, sans oublier ya loga sokoko nde makambo, ya loga sokoko événement, ya loga sokoko nde ya loga sokoko. Obo ya loga sokoko koso isano motema te. Ya loga sokoko aza politicien te, ya loga sokoko aza pétrolier, homme d'affaires na kati ya Luanda. Lelo oyo ya loga sokoko azali membre ya peuple mokonzi. Oyo ya kosoutenir bitumba na nko. Ya loga sokoko kosoutenir boketuwa ya monanko. Ya loga sokoko kosoutenir bitumba partout kozala na Europe na nko. Obo ya loga sokoko sala mokili na yo. Yango toyeka koyebisa ba docteur, ba travailleur, nyonso ba fonctionnaire o bazala na kati ya Belgique. Boye bango ke le 17 na le 18 bosenga ba vacances, bosenga congé, bolakisa mindele ke boyaki awa na poto ko travailler pona mboka ezali na l'état. L'état n'existe pas. L'état, droit de l'homme, justice, tout na Congo ezalaka te. Congo ezali dirigé na ba Rwandais. Yango tolobi le 17 dans le 18 ezali événement du siècle. Tozo koma histoire ya Congo na Belgique. Ba jeune à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, bobima na ba café. Makambo eza ya boketuwa ya bote. Bino ba docteur ndeka na lobi ba médecin na biso bo senga grève générale. Bola ki sa moura Congo, bola ki sa ke botanga ki ba classe po bo ko servir ba belge te, botanga ki po bo servir lobi Congo. Mais na malgré la injustice, salaire moko malongeza na Congo te yango bokima na kati ya ba mboka ba Belgique, botangi ba classe na bino pe bozo servir ba belge. Lelo moto ya teki Congo azoya le 16. Yango na lekaki kaka ingénieur Steve Mondenu na personne bote mais continuer. Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble, nous marchons ensemble. Papi Gen Mbote, commandé son Mbote. Yaloga Sokoko, HM millionnaire congolais Mbote. Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné. Et la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre.